Bienvenue sur notre chaîne Family Bota News TV. Vraiment, on a passé bien bonsoir, on a bonjour. Ça dépend encore à RO au coup de vidéo, on a vu vraiment la famille. Les lingi bino tellement y a trop. Na lobi shalom. Wala kuna na boki na family bota. Balobi kuna kaka système ya shalom. Vraiment, nous sommes à Pambola bino famille bota mobimba. Et puis la pesi yemoko balobi Poutine. Belvi candidat patron non bisika zwami. Na pesi yembote vraiment. Et puis na sing na biso nyonso vraiment to kota na film na biso babi film na biso sous les drapeaux film na biso vraiment et qui toko makasi bandeko nanga total de la 6e épisode, j'espère que dès le total la 7e partie vraiment film moko kitoko bandeko nanga na elengi kala te tokoya ko sala bino analyse ya film na biso bandeko nanga vraiment bokota avant de continuer émission na sing na bino bokota na film na biso bokende kotala ba bibi lengi za na kata Bellevue TV vraiment oboyo sala mokili na yo voilà. La famille de lelo koni tueli bino bandeko nanga kaka nde bomoi na titre na biso tueli bino makamba Doudou Supu o ebimi na internet balobi Doudou Supu alobi akomi na suka Doudou Supu asali dépression bandeko ngai koyoka ba audio ebimi makambe be Doudou Supu azoko kate bandeko nanga Doudou Supu asali dépression bandeko nanga yango to memeli bino vraiment boyoka ba audio ezebele o ya Juju o babengi na kombo ya Junior aza pede. Alors, et le koni esaki ke Juju aya ko bimisa ba vérité. Aya ko bimisa ba vérité mususu obomoni lelo apandi nyoso. Esaki nini esalaki abimisa ba vérité bande kolanga to ko découvrir ensemble ngana bino bande kolanga makambo ezebele vraiment na ba artiste na biso ça fait très mal. Et le ko esalinga passe parce que Doudou azoko kalisusu te bande kolanga ndeko na biso mobali a comme la dépression bande kolanga otika bino na bola l'élément et puis toko ya après. Vous allez calmer. Abonnez pas problème tête. Abonnez pas problème tête. Abisso tout ce tabac subir. Quel jour ça va finir? Quel jour ça va finir? Bandeko Doudou azokoka te eza video nga na tie oyo ça passe. Et ça passe. Et ce qui malheureusement c'est moi qui encourage à ça la live va finir. Je ne peux pas encourager ça, je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Vous tous savez imaginer loco, imaginer lobby et puis le quoi c'est vrai. Seigneur, donne-moi la force. Je demande à Dieu de me donner la force. La seule personne qui va remplacer ma force, c'est Yaran Zambi. La seule personne qui remplace ma force ce soir, Yaran Zambi. Ce Zambi était mort. Merci les amis, je vous aime tous. Voilà la famille vraiment Doudou Supu akomi na suka Doudou Supu akomi kosala ba live azoko kaisusu te Doudou Supu akomi asali vraiment dépression bandeko langa ezosala pasi siko tangu Doudou Supu asali boye bandeko langa et puis Juju aye lisusu makasi akebimisa nyonso bandeko langa na retenir le mot Doudou alobi et là on se bat ko imaginer na bango ba imaginer na bango mais ba commission ya solo bandeko langa yi place vraiment wapi sepeli singa bandeko langa et là comme se bat ko kanisa ba imaginer tant ba imaginer na ba ko ba réseaux sociaux et puis ba tout ba kanisa ya solo tozongi place voilà lelo yo makambo soki ekomeli bino nde bomonaka ke eloko mosusu ya baninga eloko mosusu moto akoki koimagine na ye mais to boye koloba na réseaux sociaux ekomi ya solo siko ntango bato baimaginaka makambo oyo baya kolobela bato na réseaux sociaux bino ntango batiaka bino bamicro pourquoi pas boboyaka yango mais bino boencourageaka le mal
Dudu tozongi ka wana bino bo encourager les mal pourquoi tala lelo makambo lobi tozongi siko tango bande ko poser ba question pour la belle vie ma réponse ni yo pesaki au moins siko likambo ndenge ezalaka likambo ezongi ndenge ezongi laki Amélia balobi makamba dudu ya belle vie Amélia ye encourager Thérésia encourager et puis tant balobi na Amélia kokata ya sala vidéo à sala live omoni pour vous dire oh eloko lingite basalo ko sala mninga ti pour vous dire boza wana kaka pona ko tangela baninga mabunga mabino moko to musu boza na kutu plus pire ba vie o to somona ba vie qui lesbienne o bino botangela ka belle vie et tant ba vie ya bino moko nde bosala ka yango siko bozo ba vie na bino bolati yango belle vie bino siko bomi vanda kimia bozo ya belle vie nde bino bolata yango siko wana nzamba o confondre bino nga pena makambo so banzamba omoni nzamba o confondre bino nyonso o boleka na télévision ba poser bino ba question boloba mabe sur belle vie boko suka ka boy nzamba belle vie o sala to la sebino ke nzambe wana o belle vie sambila kaza nzamba solo na biso ba otobuka mabolongo na so pona belle vie nzamba so sala bande kolanga bino nyonso je dis o bo sala ki makambo bino boko zale étaler bomoni façon nzamba sala ka nzamba sala akabon nzambe abundela ka mutu bongo bokoki ko imaginer te mais nzamba so bundela belle vie bino nyonso boyaki parce que na kamwa bino so leki na télévision il faut tamone je l'aime aleka za artiste lokola bino mais ba poser ba question sur belle vie ayeba ki façon ya ko répondre et benda polémique te mais ya bino bolakisa vraiment que bino nde siko lelo sko ya yo kutu ya belle vie non to mona pe ba audio e bi matin que belle vie azolo ba osina to mona te mais abino ce que bima pena ba preuve pena ba preuve tangible mais bino to bolo ba akizaka belle vie to tuka ko mona ta preuve mon côté qui lesbien to mona te bolo ba kana munoko boye bolobi to mona ni photo ni audio e bima te mais abino siko vraiment ezo bima vraiment na poisse o etika le pa ba test na ba téléphone siko banani bazo sala vie wana na banani bazo sala vie wana te ete abino et côté abino bino nyoso boleka na TV bo sala makamba be na kuku bozo sa ebino ki passe no ki mawa dudu supunga vraiment no ki mawa parce que niveau comme ko loba niveau comme ko sala dépression et salinga mabe salinga passe et salinga passe ndeko mobali la famille en tout cas to doit part to tchele na se to tchela vraiment dudu na se parce que makambo so to bito continuer nango be to ko perdre artiste belé parce que aller où vont les choses bande kuma aller makambezo ke de mabe ezaka ki ba leçon bat bazo été akabango na tong ba kana télévision tant qu'artiste yeba kanyi yokoloba na tong ba poser ba question journaliste akota kacha mutu te pa bimiso ezaka tina yo boyeba ko répondre so monique oyeba no ko répondre te tika parce que bato bo bolobela ka mabe wana boyebi te o nzamba za kati na bango boyebi te balona lobana bino mille fois mutu na saza mutu simba te alors bino o bo simba ki belle vie bino nyonso même na kuku o boloba ma belle vie même na télévision bo suka ka boy ya bino ba secret ko bima soko sale lo mu be bomba ma eko bima yango tozo mona dudu c'est la honte yo vraiment mona na mobali pena mobali makasi makamba boye makamba soni makamba soni o eza ko kitisa mwasi na yo e ya ko kitisa flore pourquoi tout ça pour ni bino mibali bozala boyeko pour ni bino mibali na biti soki za ba tobenga ba kisi ki molimo ki pédant to komi ko pesa ngo ampleur makasi mais pourquoi et le mona okamo yangwana ki pédé ki nini komi vraiment na ampleur makasi bat ba komo mona ngo malamu nde et pesi ampleur bat ba komo mona bango normal et comme no vie moko normal to kende wapi bande kolanga tozo kende wapi na via lelo éducation ni tozo pesa bana éducation ni tozo pesa bato batala kabiso éducation ni to pesa na masse bino ba artiste comédien to bozo sala ba ni na bino zane ti bo pesa nde ba bozo pesa nde ni éducation na masse siko tango bino bo sa makamba be bo sala papa nanga maman nanga ba maman nanga ba artiste na biso éducation ni bo pesa na masse bo pesa éducation te au contraire bozo pourrir nde masse bozo pourrir nde jeunesse congolais bozo pourrir na makamba na bino mabe boko ekomi lo ekomi makamba kitoko bande kolanga ça fait très mal
Ça fait très mal. Et ça passe, hein? Et ça passe, ma vie n'est pas cachée sur le salarié comme maka na poissa. Et kobi mana poissa, t'as le tata lobite et koba eba lobi maka kaboye. Bobongo la mitema. Bobongo la mitema. So pesa ki au salango kala. Au sala yango na la fille, mais ezo mona la keza nango récemment parce que moment oyo zana moi zana flore azo beta masolo fort et puis ayebi makambuno tout de soupe. C'est parce que yo bande ko bande ko yebisa isa kali mbongo oza mobali kitoko oza mobali makasi oza na makambu nyonso okoki ko luka vie oki pa ko luka vie pande mobali luka ko luki bolingi via facilité loko yesa ya bino bolingi via facilité ya ko zobasa poto po ba pesa bino ba quelque chose yango na bazo dénigrer bino yango bo ko matina niveau oh parce que bolingi trop de facilité. Bolingi ko luka tant que mobile même bible le ba mobile des fois luka mais le comment beaucoup même la facilité bo zo pas basi c'est la honte hein c'est la honte bande kolanga Doudou soupa en tout cas répands-toi ceux qui vraiment ils a bongo okolela ndengo komi donc ovi dépression ozo kokalisi surtout obi kuto kufa na yo bon mona comme talele la mukia kufa bande kolanga ça fait très mal so boki ba live va doudou sala bon mona kama mutalala la muki akufi kasi parce que yo moko linga kiango parce que yo moko linga kiango pourquoi ozana mwasi kitoko be fleur wana ozana ye wana bozo débrouiller mwasi boya bien na mwasi na yo pourquoi OK kolunga pe muninga mobali muninga no mobali en plus muninga mobali pas zane a tibandi kolanga c'est quoi ça et qui façon ozwele mbongo et qui façon ko china munisiko ko china ndenge baby si réputation na yo tom si ozoki anka nengo Chine oyebi ete ozoki ka po Chine mbongo na ye po sala soki ndenge nini omoni siko ndenge bebi so réputation babi réputation basomba yango te bandeko mibali bandeko tozawa na kotiela bino siko ba audio bandeko na ngai vraiment la famille nazo tiela bino audio boyo kabino moko mais ba audio mususu en tout cas na kochete parce que alobi tellement makama mabe ba bêtise en tout cas nga vraiment la chaîne nga ele kakate en tout cas so bo moinga na kati bo comprendre ba bisika mususu ki za vraiment mabe na kokata parce que nga vraiment ba biloko ani ko to le kati na chaîne nga parce que bana batalaka OK nazo balancer bino boyoka tozaki no mwasi na mobali te momana ya na tindaka audio oyo komela ngo tsika kilo jinyo tala ndenge ya na ngaba tina misandi ko ngasi répondre ye boy répondre ba audio nyo ngam tana ba ki lobia ya na bolobia ya nga komanda yot nga kona bi yebisa ya na yo boy yebisa ki tala chérie tala message na tindia ya no yo bozo ka ba message ya wana tuna balance kyango mi ma message ngam tuna tindaki Akiba na malingundu si mwasi na ozosenga mobali nyeso soka kwa kotala ngako malingundu ukomtina ni foso sali nga suwa bokusala baswa ngwa mapeli ndenge ozibela na umusa la zuwa utangaza kazepa na wana na ndako Akiba aobi malingundu OK ça me tombe à kotala nga nyeso mutu yoso nga nyadi nga ko pela ko malingundu makambo balobi makambo bandeko na nga nazoleka parce que makambo si eza ya kobimisa te noleka dans ba audio yango nde mte sali ke dudu ntango aye koloba esali ye vraiment ke abimisa nyonso bandeko na nga abimisi na bavideo donc eza somo zuwa ko ngala na travailler na zuwa makasi dudu epa na yo zuwa pala na boya kiyo avala ki le princesse okaki zuwa te likama ozala ngo epa na nga papa okomata message tona boya ki esila pozo luka mbongo tengano esili alors que non ndeza boye na kaza na keko za délivrance pas nous ozo ya ozo ki délivrance to pas ngani fe na bambo ko malédiction nalo banolo mona zala sincère
makambo naomona ya lokola nazali moyibi na une église nakoti na église basambeleli ngai badelivre nga me nabimi kaka moyibi nde naomona kaka nzambe namo Kufat nzambe moko ayebi kaka nzambe moko ayebi rien à dire naa lelo moso oloba te naloba esi oloko te journal lelo antuka na oloba te wana boyo bandeko balobi aya vraiment eza wana boyo jour na préparé pour changana kenini zo bengo so nga yamba te siko ni ngiso so tsanga te boyo ngana boyo combien de fois yo dudu yo makambo bibo sakala nanga mutu abenga ngate no yamba mutu te ngana commander national neza boyi der kutu ngina moyamba ba message utaka libanda tant ko ndana commander mo bana lobila mo ya no boyi message za semaine oyo kaka oya ya na tindela kieza ki mercredi ba héros ngabi chéri neza boyi lobele nga yo kutu supu you know you kilo mawa yango waze kwa lobaki bato afundaka conclusion leo sko ngana so ki répondre ya na yo ya Toulouse wana kilo asaka na mbongo tazaka mukanda wana c'est moi qui dirige introduction bafundaka te ngai soki ya bano alesaka nga ça fait 3 mois akei naolia te naokufa te bato mosusu bazwi bamessage na bango le miron des oreilles akufa na bango le miron des oreilles akufa na ndenge na bango mpo niko olobaki nga mutu nayebisi mutu asala bongo nga nayebisi mutu asala bongo te non je ne sais même pas na mwinde yeyebi atindeli nga leo na ntongo obenga mutu yango na oyebisani nga naya na demiro ya mutu yango ye moko bango le miron des oreilles bato bayebi makambo eza ebele oyo nga moko navandi bo nazo raisonne jour mosusu osali mpe AVC okotelaka nano flore te elle a fait n'importe quoi asa makambo ebele pourquoi bozo kotela kaka kaka ma mpoza likuku mana bikero likuku mekandio mobali na ngai mon bébé na yo kaka ma kuno zolenga kolenga te kokufa te na sa kisasa ndo kokufa bien toke Dubai mon bébé na yo kaka ma tango kotaka oh my god mon amour kanga motema kokufa te na kisasa toke Dubai ngana yo la famille ba audio eza tellement ebele ko flore to 600 te na zongi la nanu yo bon on a ça là na 49 messages na zanango na tia nanu kaka moi ndambu na ça c'est combien de messages parce que na tika tant na ba nini ba audio sur notre combien sur tout sur la message tout qu'est-ce qu'on a balancé un message lui qu'est-ce que junior azo kosa junior wana c'est qu'azo kosa dit tout ma cambo il y a no ça de CPD ça sikoyo ça va bandeko nayebisi bino makambo ezali ba audio ezali ba message ezali mais moi to continue nyonso eza te po eza live te po ba bêtise eza tellement makasi en tout cas ekozala impossible totala yango totya yango bandeko po bana mpe balandaka bachaîne na biso la famille ça fait très mal et ça la passe bandeko nanga makambo nyonso toleka na réseaux sociaux et pas baartiste na biso nayebi te monde qui pédé oyo ekomi kozwa ampleur moko boye nayebi te ekomi nango kozwa ampleur c'est comme si le mot boye eza nango déjà bato bazosala yango ekomi nango normal bato bakomi otoza na bango normal bandeko nanga tokende wapi où vont les mondes dusu pomoni nyonso naka apona mbongo bajeni bolingi su kolinga koluka te mibali balingi su koluka te mibali balingi ka système avanda tie makolikolo azela mwasi moko be aza na poto atindelaki mbongo en tout cas mibali bachange mibali bachange mibali oyo basala bo boza mibali te bosi bolongola bapantalon bolata bajipe
basi bazo ba pantalon yango basi ba commander bino yango basi ba osa n'importe quoi pa na bino parce que bino mo bomi longola respect na bino bolongola valeur na bino parce que un homme aza mobali aza responsable jamais ko olinga ke a dépendre na mbongo mwasi akoluka bunda mais bino bo dépendre na mbongo basi parce que bozana eloko te ozo dépendre na mwasi moi ça osana nyonso kosakana no kofia osana nyonso po ya comme loko ako mobali en tout cas bososo la bandeko na nga dudu supo moni likambo oyo en tout cas tango bozana na télévision pona ko koloba mabe ya bato o bato bazoloba bazoko imaginer yo bachilo micro yeba kelo nya koloba ngana oloba bato nyonso balobela sur Belleville bokote yama ba makambo mle ko bima moko nza justice nzambe to salama na yebisa ki bino boko mona bandeko na nga voilà la famille na lingi bino mingi to biso ke formation za tokoya kaka comme d'habitude de to mesana tokoya vraiment ko yebisa bino toko finga te mais ce qui recadrage il faut to recadrer parce que bato trop c'est trop basakani trop bandeko nanga bandeko na nina chila bino lisusu boyoka ese de pana maninga zo bandeko na kosika bozia na boyoka ese lelo komi kosenga baboma moto babomela dudu moto bengi juju parce que bino bomesana kolobela bato mabe sikoya dudu nze bosenga baboma moto bosisa omoni omoni mokinde za mukie ya bato bopelisa moto ce que c'est comme tourne na bino bokomi koluka boboma moto mama na bobomi te ce n'est que le début boza tellement mitema mabe bokobima kana poisonde bokobima be mama komi tungisa mate bakomi kosenga juju ba pardon bakomi kobenga ya bimisa te kosala bongo te bandeko bozia nazotiela bino boyoka conversation na babandeko botala motema ya bato bazosala na internet botala congolais niveau motema mabe baza nango donc bango pona ko sacrifier bato musu baza na bango prête mais so ekomi na kana bango tala nde bazo protéger mitema mabe bazanga motema bato mabe bandeko bozia nazotiela bino boyoka no ese makambo azosala makambo bato bazo continuer kosala na mokili en tout cas c'est vraiment malheureux et ça passe boyoka bango bandeko na senga yo te dudu ngali ta watindeli nga message ya grande sœur na ye parce qu'il a supprimé qui en après na kipaki na nga ngotenga parce que non répondre kaka poliment abi je tande na répondre ngabi ce que tinenga ngopona ni na bina tindeli yo chéri parce que au moment nango ndenge na répondre nda tinenga 4 audio wana ya ngani na avoir makama ba groupe ba famille kuna ba famille tu bakanise binemi parce que ba bi que no fleur mutapé ça bon fleur atinde akabatu mbongo na ndako e pa ba dudu 10 € par jour mona musaki osenga mbongo pour qu'il a foutu ces jours ici là qui ngandi la bisaki mbongo na bo $50 na pesa qui na foutela qui parce que moi musanga ngaka kidatika mama na mama bango mona kate oh Seigneur tu vas lui faire misala supu luka musala yo nabi Mike la distance là neto zotia munoko to ça c'est petit ça siko kaka neto vaja na live au moins ya zo pisa ngafa papa na biso noko apia kanda sabu na funga caméra bota la conversation ceux qui ngana zo inventer to eloko to no se eloko te na place mutakane ezali na place yo nyoso ezalaki boki ese nenga zoloba te a négocier nous avons besoin ensemble ça tout pour nayo te kolanda Mike msoka akaba audio te je sais pas msoka akaba audio te non qui gravité ba audio peut-être au silama ko tali pe petit ese ayoka kia jija uta kozana live entre temps na butu derrière jija boka ndambo le problème ka keza na ebite so keza ko soutenir so ka pe pa linga ba yalo baka kapo batala entre temps ba biloko za na avantage na bango te ba kita ba mata mwasi na ese na pelisi caméra ese makambo nani nengo so le dans les pour la TikTok so to kitana sema biso ani zo pesa nazana rien à voir quoi ya ko inventer comme ba mutakani yango na so Alexandre boy parce que TikTok est mona ngote yo zo sakananga bandeko video pene yango azola kise na ba conversation to boyika ko tchango pona chaîne na biso qui ça camarade no ansidou na chuki da 16 wana ayebi mutazo keliti na Alexandre mbang parce que yaba prévu mutakala ne tungani to bandi moto tango Flore atindela ki message oyo bande ko na atinde message ya Flore ngana tinda ki Flore na biyo Flore zo sakananga ne na telemi
ozomona oza ba conversation siko na téléphone eza eza bombete écoute eza ba petit à petit kaka silama onanga silama makasi po yebi muto ozosala ni masekite on était des amis moi fina mobali sibite le silama onanga encore couple va commencer par mutakala wana on letse ngombango yebi no ko kanga makambo ezali tika ya juju boma penza le mna botu na bondela ki bande wa benga ki ba intervenant ki basenga ki boma moto ya yo za congolaise ibi kuna za congolais ona ni kuna boma moto ko babulonga en tout cas bande kolonga boyoki ese ndinga zo bana jujwa boma moto avant de connaître congolaise bon ba congolaise oyo sabota kana oyo kolobela ko petela ka caméra wande ba congolaise ki o mutema mutu de kia omoni bino bando futa mabenge ko bosala ki boko futa bando kunanga nyonso o bosali nende boluka ba matière ba fausse matière ba vraie matière ndi yango ko bino boluka ba fausse matière boye ko lobela ba ninga ko ya mona kana bino ndenge zo bima pele ya vrai ya bio ete ya bio même limite eko bima babi ba tete baba ba bino nyonso o bosimba ki komba belle vie ekobima bandeko na makambo na biso bosala ya kuku ekobima ça ce n'est que le début oyo eza kaka début kokamwa bakomi kobomela juju moto bazosenga juju bapardon kobimisa te me bayebi ki eza bavrai parce que azolakisa vraimen bamessage na bavideo azolakisa na live esi bakomi kosenga pardon parce que eza oyo pene eza matière vrai bandeko mais tala niveau bino bokendana bandeko mosusu tala niveau bozoya kosali ba réputation ya bato ya lelo ya dudu bokomi kosiplie juju bosiplie te nde bosekaka ya bato siko bokomi koyoka soni ya bino mpe baseka non to biso tozalaka na temps te parce que baza famille na biso bacongolais ozomona omoni place tookende place mokili ezokende mabe eza pasi bato bakoma kosepana mwa bisika bamoni boye bisika bamatière bio ezali ya kofinga ya makambo ebele ya mabe bato bakoma kosepana bisika wana na place ya bisika malamu eza vraiment pasi bandeko nanga en tout cas bopartage bolike bosabone